Congolaises et Congolais, voilà, c'est toujours le président. Malgré signature, il y a Doha. Oh, salami entre M23, la délégation congolaise, Bitumbe Sakak, Bitumbe Siliti. Ningi Kolebake, Biloko ba M23 Bazo Sara, na Biloko ba délégation Bazo Sara. Et ça présente la confiance sur mon côté. Au moment où je vous parle, Namasisi, au moment où je vous parle, Namasisi s'attire. Moyen et saté. Batbasso courir dans tous les sens. Au même moment où je vous parle, le renforcement de la position M23, dans le cas de peine à Kamagnola. Mais Kotoyo doit le but cesser les faits. C'est que cesser les faits, et ça n'a pas malongate, et ça le quota, et ça risque. Congolais qui côté biloko était. Et ça tu sais que du côté biloko a cessé le fait de baso kosayo. M23 ko ça cessé le fait à jouer attaquer. Voilà le rebelle. Il y a M23 va attaquer ma position ya FARDC. Oui, ça là qui na Masisi centre. Na oui ça là qui na kacha Ruchuru. Va attaquer bango pona nini. Ayebi que bango ba ko ça lere na cessé le fait. D'ailleurs, c'est le fait où on est examiné à M23. Pendant qu'on a dit que ça va faire de ce pombi, c'est pourquoi on a réveillé les patriotes à Wazalendo. Parce que l'issue du Colo, il y a l'issue. Banji Mama Kambo a cessé le fait de Tani Bangote. Bango Babou de la territoire na Bango. Cessé le fait à Wazalendo de Mikolo a récupéré ma belle naïe. Ceux qui n'ont reçu ma belle était, ont cessé le fait au dialogue. Moukouta na Moukouta ya M23. Et deuxièmement, vraiment qui s'assaille le président Félix. Ce qu'on dit, c'est le fait de balkanisation. C'est-à-dire, c'est le fait de Nicolas Bani, Botele Miwana. Alors, Barwande Batika le peine à partir de la M23. Et comme le col m'a belé na bango. Au moins, nous allons tous les connaître. Donc, le cessez le fait du Cambodge et Jaboye, Barwande na M23, Babi Malibanda Congo, Bakende na Rwanda, Batika na Komana Bukavu, na ba territoire nous se basa polélé. Tout le monde a bangoté. Le territoire on est sur le FARDC. Tout le monde se base comme le territoire soit disant gouverneur, soit disant ceux qui me commettent. Bango pe bakende na Rwanda mbalamoko. Tout le monde a bangoté. Ndé cesse le fait ni ko le baké. Bango basana kacha Rwanda, ndé cesse le fait bandi. Mais comme qu'on a qui se monter mamabe, basana besoin de cesser le fait. Balingi ko tika bitumbate. Moi je crois na armée na la police. De ton succès bitumbo. Makambo zomono ya ba signature ya cessez le feu. Boye. Nanga fanda. Jaloka. Basangu. Et sa distraction. Badise yo Félix. Fongole misu bima na distraction. Bunje sa bango avec la dernière énergie. Tememe la bango nkui. Konjimelo komo kote ya. Sauver Congo. Sauver intégrité na souveraineté. Bilo komi bale wane kote kangote. Intégrité na souveraineté. C'est pourquoi mon satire dans les massifs secondes. Mais Bakary Kata, on le met au tchanassi. Pourquoi satire dans les massifs? Dans 5 heures du matin, Bissona Bango et Indi. Mais Bango va provocateur à Bassama Kassite. Dans un même dossier pour sa Bango, à jour où tu retournes massif. Et tu connais ton soit 5 et toi qui t'en as comme un peu ton soit Bokaf. Côté à Wanika, tu tiens Bango ceinture. Nanga et Serebel bloqué. Moyen va traverser Wanika Nina massif et Zati. Voilà. Wanikani, signe de résistance et signe de force. Voilà, Massissi, résistance, Massissi, force. Voilà maintenant, où fait la résistance, où fait la force. Congolais tellement, Fongonamus, au sein de Porto, au sein de Est à Congo. Comment tout le monde va au 23 ans? Parce que 800. Bakanga Bino se va combattre. Plus de 3 500 000 personnes dans Boum. Babeta Kabino, Babo Makabino. Bakangi Bino Batwa Bukavu, na Boum. Babeta Kabino Babo. Batwana Basamuke. Rwanda est à 8 millions de population. Tout le bateau le bâti. Le Congo a 120 millions d'habitants. Comment Batu Basa 8 millions Bakanga Bicho na Boum? Est-ce qu'on peut expliquer le Kowana Yaya? Batu Basa 8 millions. Bakangi 120 millions ya Batu na Boum. Et au moment où tu as qui marqué, Kakame abeta biso, Kakame abeta biso, osa kisengi, Kakame ngozo comme ça, basa 8 millions ya pam, biso 120 millions, mais batouana bali abeta biso. Batu musu se baso le ba, ba beta biso, ba beta biso. Le Congo est souverain. Basé wa le Cécile. To konji mape, to kochi na Rwanda.
Congolais moko, Rwandais moko, Congolais moko, Rwandais moko, Congolais moko, Rwandais moko. To comme na 8 millions ba Rwandais basili. Biso to tikali combien? 112 millions. To tikali to peuple Congo. To kangi Rwanda na borum. Mais biso 112 millions to quoi que c'est le toso banga ba Rwandais. Voilà pourquoi Génération Congo Oyabis. Génération Zaïre était. Génération Zaïre, et ça va maréchal Bakima. Kabila Sala 9 mois. En Lumba Est, tiens, comment on a qui cherche au pouvoir. Nanga, tu as affaire à la génération Congo. Génération Congo, ton côté, les mélayo. Le loti lobby. Génération Congo, ton côté, les mélayo. Le loti lobby. Tu vois, Kima Yomoko, au Kosongo Koto Uchi. Et pour votre gouvernement, vous avez déjà un mandat terminé. Toko kangayo, toko kato matoi, nebatu na yo. Toko tika bino wate ozo koso toza na yo tina li fobo. Toza na bino. Toza na bino. Tina li fobo. Bino bokanisi ke bino ndemi bali boko sumbe minduki. Biso ko to sumbe minduki. Toko la kisha bino ke to sumbe minduki wana. Biso ko to signer contrat. Tu sais que de félicitations. Contrat RDC Congo. Biso ko to sumbe minduki wana. On va aller jusqu'à la fin. Voilà mes confrères de Masséchi. Courage, là-bas FARDC. Courage, là-bas Zalendo. Courage, là-bas APLS. Botindi kaba Rwandais wane tie pa na bango. Boko tapé bozo sake boki tabozo koma bozo Bukavu. Le peuple vous appuie. C'est pourquoi le président Félix, na ministre de la Défense, na chef d'état-major général, bon land de la formation ya ba militaire bien. Bon recruter ba militaire. Gabriel Moka yebiso eloko, monsieur le président. To former ba militaire. O yo ka yete, le loko ko pesa mo ka raison. Yo bandu ko contenir armée ya Kabila. Armée ya Kabila kay, le loko Kabila yemo ko sa rébellion. Abengi bangu ngamo ko chef na biro mutu na sa rebelle. Botika na kota. Armée ya Kabila zo to sa Kabila. Il faut former armée suko ya ba Congolais, armée ya génération Congo ya ngoyo suko. Armée ya ba patriote, ba linimbo kana bango, ba ko céder mboka te. Armée ya ba to ba solo ba la patrie ou la mort. Pour na biso awa, la patrie ou la mort. Pour ça le comme sous à part patrie. En dehors ya patrie, il faut to kufa. Ce qui te confite, c'est que te protéger, qu'on se fait toujours la patrie. C'est pourquoi Moni Massi c'est Yindi Mabe, te stopper Nanga, te stopper Barwande, Bango Moko, te presser Bango sanction. Sanction économique. Basani Mbongo a refouté à Soda. Soda ya Nango Koko Fanzala Bima, Yakana Nkambo, Botika Minduki Bo déserté. Au moins de FARDC, salaire double, police double, armée double. Yonanga kuna 3 mois impayé. Wa saleni. Cheka minduki katisa na ngambo. Wa kizengu bien comment. Bokati sangambo bokangananga boya na ye. Mutoyo sasi mananga kangananga yakana yoko 5 millions de dollars pa muta. Mutunyo somona kananga tana mulili. Kangaye yakana yeto peso 5 millions. 5 millions yango ya zolo kamuto ko zwangu. Yo mutolo bozana mbongo te. Nanga yame kale 5 millions. D'ici moi 5 millions. Wilingombe 5 millions. Albert Kanuka 5 millions. Ozana Mpiak, Ozana Mia, Yakana Nanga ozo 5 millions. Ba terroriste à monde, Bokaya na Nanga te ozo 5 millions. Nanga ye 5 millions yango to tshela balabala. Okangi nango yana ye ozana 5 millions. Bino ba suicider ya poto. Boko sume menduke te boya bokanga nanga boya na ya ozo 5 millions. Mbongo yango mutamba charge yesoto la na banka 5 millions yangwana wole na mpeka na balabala 5 millions yangwana kendo lukananga kangaye ozo 5 millions. C'est pourquoi moni le général de la FARDC, félicitations. Mon chef d'état-major général tina base na moni musolo salaki na mikoni kisengi wana zolia biloko ya basoda ba vivre basoda a détourner ba masasi na ba mindu okangiye bango nyoso ndemo na baka nyoso na bisika nyoso ba formation na ba état-major nyoso anti valeur ya ba généraux sakaka. Alors faut landele lisu ko ya lisu
Pendant Obi qui ça quand même armée congolaise. Obi qui ça va écrit surtout les récrits. Baso liate. Bata sardine na 21 na kwanga moko na sa chamai. Ata yo moko. Ata za écrit. Or moko za bali ya 3 fois par jour. Biloko ba pesi na ba église ba pesi armée. Mais pourquoi ba écrit baso liabienté? Baza maltraité pour nani. Boka de bafinyo so baza la base wa. Deuxièmement, les services de sécurité vont ça trop distrait. Tu connais le bonabino trop distrait. Président tu sais que d'assigner un ministre. Et c'est le commandant. Monsieur le président, en français, réfléchissez avant d'agir. Au signer un ministre, avocat qui est comme un criminel. Dans le second qui chasse un peu de braquage chez Salam. Tina moi il va 16h braquage. Babotoli Kambis, Babomi. Pourquoi? Bato et Babimi en prison. Et les Babimi, ça va tout et besoin mériter à ministre au signé. Bakay comme ça va criminel. Il y a $2 000, $3 000. Les robots criminels, voilà, comme les sous comme ma population. Sur administrer là, tu sais que du Félix. Et sur une population, ou bien une population malais. Monsieur le Président, administrer est bon. Mais l'andela banane bazo bima. Magistrat zo profiter d'un ministère. À quel ministère? Des grands criminels. Dans le cas depuis au Seigneur ministre, le ministre va tourner makal. Dans le débat, braquage je suis salama na 16h. Société à 2 mètres, bazo braquer à. Commandant société à zone bani. To sana matériel à quoi intervenir. Mais azana mundi ka mabaya fandu nango. Un tel capitaine, vous autres n'ayez pas pourquoi intervenir. La discipline est la mère des armées. Bissot tout le monde attend le maréchal. Soda qui me bitumba. Salaire n'a pas licence. Boni soda qui me bitumba. Zoya pas zo segake. Na qui me bitumba. Le chef d'état-major zoya mbaye. Vous autres saye maïna biloko akoli. Bon mettez bango ma sur le place c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la discipline. Soda qui m'a kabitumbate. L'armée, c'est le métier de la guerre. Au Bangé Bitumba, Biman armée, Kendo Salem Salem Sous. Au San armée, Kendo Salem Bitumba. Parce que l'armée, c'est le métier de la guerre. La police, c'est le métier de la guerre. Au Bangé Bitumba, Biman armée, Biman à la police. Au Lingoza l'armée, au Lingoza la police, mais Bitumbozo qui m'a c'est quoi? Alors, tu lingues le cas où ils ont la carte armée. Ils ont peine à catcher la police. La discipline est la mère des armées. Une armée sans discipline. Attends, Président Bango Mindu qui nous soit États-Unis, va conseiller de l'autre côté. Une armée sans discipline. Attends, Foutu Bango 10 mois par mois, va conseiller de l'autre côté. La discipline est la mère des armées. Ngaï est le ministre de l'Intérieur. N'ayez na kwa kama tawa policier nyoso na keko obaka bango so kwa na zuya kuna na zongisha pour faire la discipline siko olingi biro ya malili o fanda na climatiser olingi ko onekana terete makambo so onekana terete oyebi yangote ba braquage so sala matiba 16h braquage so sala est-ce que c'est monsieur que c'est peuple sécurisé? Non, ils ne sont pas sécurisés. Mais pour ça, on n'a pas matériel et tout. Bakabasé, les papés, c'est bien au bout, Kabasé, le commis, quand moto. Ah, ce qu'on dit, Kabasé, le Simaya moto, les familles, ils vont opérer 40 minutes, 30 minutes, en toute sérieuxité, ils vont Kangabangote. C'est pourquoi, on dit, na Kero, Batubasé, l'angoisse, Macron. Macron a le but vérité. Macron a le but Kero, le bandeau de minéraux, ya Moïd. Rwanda, so bon, Congolais, a soit minéraux, nous sommes prêts que soit partir à Rwanda. Ah, on se voit, nous sommes le Sakero. Nous sommes au collier du sous-Ndengeni. Nous sommes au lieu Kagaka Simaguerre. Voilà les déclarations d'Emmanuel Macron. Alors, na Kero, Nangaza et le côté Nangaza Moufinik à Pam Pam. Moi, na Betinda Moufinik. Bakabila Basaba Moufinik. Mukolo Bitumbeja Paul Kakame. C'est vrai, tu sais que dans le ministère de Kakame, Bitumbeshi. L'après, Vané, que Talana Ganda Solé. Kakama, l'Indiché de Barubo, la zone de Sabarande Nanga. Nanga, tout le monde, ceux qui Barande, Babiminga, dans la police, dans la militaire. Au moins,
ayebi que eza ba Rwandais nde bakolo armée wana. Dès que les Rwandais sortent, nanga pakati bango yemo. Azana soldat ta mo côté ndia sawa. Soldat ko na ba soldat ba ko sa la santé. Ba armée no ce sont les Rwandais. Ndemo to kangi bango na kerebele. Rwanda pe akolinga bo misabato ebele boite. Matanga na Rwanda ba veve bazo sile. Basi batamboli mitakala na Rwanda. Nini ba mibali nyoso bazo ko fana guerre. Kakame bo chéri na yo ozo salisa na Congo, yeba ke cimetière ba Rwandais eza na koma na Bukavu. Cimetière na bino yangwana. Cimetière ya ba Rwandais koma na Bukavu. Tozo yebisa yo déjà. Bazo ozo sale na Masisi. Tane nde zo tourner yo. Lelo bokomi ko reculer na Masisi. Bandimaki boko reculer. Si boko reculer tina frontière kaka na bazo wa. Alors il est temps de mise ba militaire na yo. Voici que c'est à Congo. Nous avons besoin de développer nos cannabis. Tous na posa bitumbate. Mais tous na posa ya bato Goma, bato Bukavu, bato Nosh, ya ba territoire Bokangi. Basa na sécurité ndenge bato ba Congolais pe mususu bazawa na Kinshasa. Basa na sécurité. Et là on a besoin tous na posa pe Congo etikala ndenge batikango na 1960. Na bakoko na biso. Makambo e bakata Congo to kabona na bino minere te. Nzambe mutapesa ka batu minere. Bino apese bino bankombe na bino na bankuba. Biso apese biso o jama ete bokishit kolota na biloko nyoso sana kacha mabele. Nzambe mutapesa biso. To senga yango te. Ayeba pourquoi apesa Congo. Milio soko lingo botola, olingo korise Nzambe okosuka mabe. D'ailleurs bitumbo kakame bilio bikoki na ko salote. Woyo eza sombele suka bitumbo. Kaka oya kana wana bokosa na ba musée pe soko commissaire so bato yebite ayena ba Rwanda ko se biso ba saba Congolais mais to timbele bino depuis Bukavu tibo so ya wana kombo na bino ba Rwandais bolo babo mata kombo na bino ba Rwandais to yebele bino kaka kombo ya ba Rwandais to ko benga bino kaka ba Rwandais to biso pe na mboka kaka na kombo ya ba Rwandais mutako bino zela awa azati Congolais na Congolais tellement to yebi que tout les temps difficile au monde ba wasalene félicitations ba monde que armée ça na faille ba ko ko ba non malgré armée ça na faille to ko tika mabele na biso banyanga la kate mi surtout ba kata manke ngate ba so mabele na biso to saba na Abraham to kata manke ba no soki ya moto ya kata manke ngate o soki na no ba ya ko ba so mabele na biso jamais ba masa ba simbi minduki lelo ba sauver Ufira lelo ba sauver Walikali ba so sauver pe ba territoire mususu Congolais beso ko zali on se sentir capable à cause munduki ko hésiter te sauver territoire na yo sauver village na bino nyos o yebi village na bino esa attaquer sauver yango yonde FARDC na minute wana ko zelate que soda ya non yemoko sauver village sauver territoire sauver mboka na yo. C'est pourquoi cette guerre qui nous est imposée, tout ce que nous avons malem, c'est le fait exact, et moi 23 encore sabiso. Fait la guerre, les autres qui babim. Bamati sur position na ouvir. Batubaza na posa ya paix. Pourquoi bazo mati sa position na ouvir? Bamati si na armement. C'est-à-dire bazo rêver kakabitum. Alors sogo za liboso ya moto ya lota kabitumba. Yo ko lota kakimia te. Soki yo banju ko lota kimia. Akobeta yo pe folo takabitum olocho bunji obeti mutu olocho bunji no takape babitum yo soko zali boso mutu olota bitum yo takimia akobeta yo pe no takabitum pona bokenda bien. C'est pourquoi moi tu sais que dans le bin tozo chapapo kakama lo beri yana na posa bapo wana to sala ka ba relation biso na bango comme ça yangaite Bukavu ya ngai fona bundisa bango ngai makamba ba po ezate ngai eza makambo ya ba aka 47 na ba missile aye nango na minute soka le beko mona kom azo ya netu muto azo ye pana ye akobenga kana gouverneur Ozawan boko sinaza alingina na hotel tel nanga bongisi akameyo wana ya lai même so seka linga kende Bukavu e comme le kona bamboka na ye c'est-à-dire la charge yango. C'est pourquoi encore nous avons fait Kakame faveur ya kozo ba territoire congolais na congolaise et comme ayaye tozo boya yango le lotilo
bato baza sima bitumbo kaka me azosala na bakongolais bakongolais nani bakongolais ya bazoba tomoni bananga Bertrand Bisimwa Willy Nkoma toye komwana ancien président akamba Congo 18 ans toze sukabila sima bitumba wana yeko to alobike nanga azosala le côté parce que yebi technique te ngana za na technique militaire na za général na kende na zo appuyer sur l'accélérateur to yambangwa ayebaki te que dynamique s'est changé dynamique obo yaka na tata na yo bawazalendo bazalaka te peuple afongola couloir na dynamique oyo peuple afongola couloir te bawazalendo baza toko telemela bino banda lelo ti bino moko bokotika minduki bopakati mbangu toko tika bino te bokosi wana makambo ya musée tozalaka bisengi bableu la preuve est que tanende toke ndoko se fait recruter na armée nani bolembi te toko kota na armée tange bino bokozala na Congo posa na biso tomone bino na Rwanda au-delà de 4000 km à Congo botika Congo polele Congo tikala ya ba congolais bino pe ba Rwanda bokendo ko vivre na Rwanda tant que bokotika Congo te bitumbe sakaka. C'est pourquoi les Américains basent déjà vrai plan balobi préambule ya accord respect à intégrité na souveraineté ya Congo. Biso pe to s'attacher kaka na wana respect à intégrité na souveraineté ya Congo. Et si bobi maboke ndepa na bim botika biso pa na biso to fandanye Congolais moni Congolais azoya biso yo kaza mutu ananga bengaye oza Rwandais otunyoso mwana alobi mutu ananga bengaye ko oza Rwandais biso toza bato ananga te biso toza ba Congolais na ba Congolaises nanga ne représente rien la République démocratique du Congo et FARDC courage lonkonya eloko ya makasi tika komitika boye okima mbango boso akaba mbongo akaba Motorola non bosala sonité ya Congo botere bakui soda kufaka na teni na zoto na munduki na lipeka tomona yote boboto na munduki na teni ozoya moko pamba ke biso tokimi na biso tozana tina ba soda bokima bitumba wate. L'armée c'est le métier de la guerre au côté de l'armée njimaliwa naba communicateur pe ya armée bolungo na politique armée ko yeba mingi au Qatar to signer c'est le fait accord de principe yo za militaire talioté c'est le fait accord politique tikela ba politicien ba biso to le bakayango yo militaire moninga na yo esa mundu ke sateni yo bunda protéger Congo na bitumba zo frontière à Congo protéger ba Congolais na ba Congolaises protéger Congolais na Congolais place à ça protéger l'intégrité territoriale. Il y a eu mission Yangwan, mission ya dialogue, il y a cessez-le-feu, il y a diplomatie. Et ça, il y a eu soldats et policiers. Voilà, coup de chapeau dans notre armée. Félicitations. Poussez toujours sur l'accélérateur. Les FARDC, allez-y, 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 bonne chance. On a le lot, tout ce qui